Bope Kisande Bango donc Moïse Mike Kalambai na fali conseil populaire na kati ya Kinshasa to mona bango lisute po bango nde bazobomisa batu mais faire était si o mutonga linga boma bato ebele apesi biso déjà avant goût nango o na yembeli bango DC7 biso tout toyebi que DC7 babenga yango esprit de mort c'est que déjà on annoncé déjà esprit de mort ekozala ba concert nanga. Cela veut dire faire un goal dans la makila ko boma batute mais concert a fali il avait des morts akangami na pasteur Mike Kalambai pio batu musu bakufi lisusu comment muto azoboma bato asabomi batu déjà na stade na ye aye ko senga bino lisusu bosu bo pesi 2 jours c'est que wana le wa bomba ki tolobe na lingala bozongi c'est 2 jours pour tuer maintenant batu to tsango na français pour sonner moi bien ba comparer faire na fali to vanda no wana to comparer ba clip fali mesana ko sala ba clip ya monotonie ndenge moko na ndeko na héritier parce que na Congo ezala muto aleki faire rigolo na kosala ba clip ya ba qualité fali bongo ko tira jamais ko comparer ye na faire na qualité ya ba clip. Bienvenue dans notre chaîne Congo Source Télévision. Merci d'avoir abonné sur Congo Source Télévision. Merci de confiance au bout de l'homme, c'est dans un conseil merci na tout balinga kangai, merci na tout basoutenir kangai, merci na bino. Lelo na na maloba ya Poutine. Bosse la ngabi kamo ko sala moi bien. Ah, lelo beneza samedi moko boye. Si bo sali moi bikamo na ko la muka kitoko. Là je vois directement balobi Fabrice Lombolo ya ba Fabrice. C'est la ngabika moi et ça la bien. Ah bah le big Gloria et filé étoile filante. Ah maman ya yo ngwana c'est la ngabika moi. Privé à petit na ya san vungu surtout yo penande so sali bika moi na biki na sepela ma casse. Sala bika moi na sauté et ko sala nga bien. Fils yanga semaine ngo c'est la ngabika moi ko sala nga bien. Sam kunku le nécessaire papa bio. Pour la première fois l'homme salo bassin là bika moi. Merci na batutu balinganga merci na batutu basoutenir ngai lelo bena eto sola mambangu masolo ya papa Hervé toko beta masolo ya festigola toko solo ya masolo ya ba clip ya papa Hervé et puis na komeke pe ko simba to ba eza ndenge nini to beta no li solo ya ba clip bato bele balobi papa Hervé ko akobimisa ba clip nyoso tuté bato bele balobi sera daga na mbongo ko sala ba clip té. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et pourquoi faire rigola ba clip ne bimaka malembe to lobelango awa? Est-ce que na Congo ezala muto aleki faire rigola na kosala ba clip ya ba qualité? Musicien nini na Congo ko beta to lalo ba ke ngai na kotel me la faire na ba clip ya qualité? Musicien nini na Congo ko lo ba ke ye asala ba clip à danger ko le ga faire rigola? To mona ba basala ka comparaison ya fali na faire. Maintenant nous te montrons que basali comparaison ya ba clip ya fali na ya faire. Na nous te montrons que basali comparaison ya boko yemba ya faire na ya fali. Mais au moins là fali kendaki festival intel faire ko la kendaki te. Oh fali kutu ndenga zawana abeta ka boye faire gola a voyager mingi te. Fala beta ba concert rebelle faire gola beta no ba concert rebelle te. Ba comparaison basala ra ya ngwana ya buzoba. Ba comparaison basala kaka ya ngona o ezanga forme. Or, si tu as que vraiment à fond, il y a ba comparaison wana, beaucoup mona ke
Fali bon ko tirer la jamais ko comparer na faire na qualité ya ba clip. Pour la qualité ya ba clip, et un artiste ministère congolais moko ta ko tombola Moussa pour le baké a kokani na faire na qualité ya ba clip. Na qualité ya ba clip, au moment que un artiste congolais moko ta ko tombola loboko pour dire que yé aza makasi na kosala ba clip. Logo la fait rigola. Il est le seul et l'unique artiste congolais après ça biso ba clip ya qualité. So sombe la mbasi kamikona ga yango. Donc il est le seul artiste. Oyo so qui a sali clip na ye na fond ya clip na qualité ya image. Au moment que qualité dans likolo na qualité ya son au moment que eza likolo na qualité ya étalonnage to filtrage au moment que eza likolo et puis na qualité ya scénario ya clip au moment que eza likolo. Donc ma qualité ya clip à faire et senga ka faire azwa temps pour na rosala yango. Bobi que eza ba tubiso basala ba clip ya journée moko ala mwika na tongo ba bachele caméra dans mon clip moko le na TV ya artiste ya msomo ngamboko na boy na otanga kombone pa ya okangisa ngai. Basala clip wala de 8h à 10h30 clip esili. Monter la game monter na. Traveling na clip wala. Basali ka plan ensemble moko et trel basali ba traveling esili là. Clip est bimi. Mais ce que ce que ba clip ya faire, on comprend que Zouakatan, yango ba fanatique ba consommer la musique à faire. Boye ba que artiste na bino après ça bino biloko wenzete, après ça bino biloko ba chinois té, après ça bino biloko ya qualité. Ba to ba comparer à faire na Fali. To vanda no wana to comparer ba clip. To comparer ba clip. Fallait mesana kosala ba clip ya monotonie. Ndenge moko ndeko na héritier. Na vandi lelo na TV na zo zappé na moni clip héritier mona oki mawa. Na biema asala ta déjà na ba clip na. Clip nga yembi nzembo ya azo yembela suki debo suki madebo suki debo nga suki debo. Soko zui clip wana ozwa biema lati ba veste bleu ache manteau likolo asa la clip alata veste ya noir acha manteau likolo atelema yemo gazo bina do ningisa maboko ndenge mo pega na clip. Donc ça veut dire monotonie ya ba clip ezwaka bango kolongwa na banzembo tina ba clip. Mais si vous faites, il y a une monotonité. Il y a une monotonie dans le clip. Il y a une monotonie dans le concert. De faire un artiste à la raison de l'autre chaque jour. Si vous fallait, vous avez un clip à Kala, au moment où vous avez un clip à Fali à Kala, et quand on a un clip pour ça, c'est un Mikolo. Na la analyse na boya rapport ko full artiste na la bino ko banda na premier album ya Fali ti na dernier album bon moi que asala ba monotone ta 1000 fois héritier même soko zu banzembo album euti ko leka na ba chain album oyo bon moi on dirait ko kana ngo on dirait yembi nga nzembo moko on dirait yembi nga nzembo moko otali ba clip on sala on dirait nga ba clip album euti ko leka. Mais si vous faites, si vous avez un premier album, sans s'interdire, au moment où il y a une différence dans le banzembo, différence dans le texte de la chanson,
différence c'est dans ma clip, différence c'est dans ma concert. Si on dit double Adidas Arena, première journée, la deuxième journée qu'on a été, et là dans la trace moroté na 4. Au lieu qu'on soit Genève Arena, trace exacte. Aux les deux concerts à Beta, il y a chaque club, il y a Rotana, trace exacte. Donc, artiste, c'est un rêveur. Artiste, c'est un rêveur. Si tu n'arrives pas à rêver, c'est au retour là, au salon, le retour à ma longue la vie. Il y a un moment où tout le monde côté la faire égale la fiti. Donc, les autres retour là, on compare faire et na falite, na koyemba, et puis na ba texte, il y a ba chanson. Pour ba texte, il y a fallu dans mon comme moi ça olé là. Allez, banda olé là, tu es baraté, et moi dans moi si ton ni. Pour niveau comme la rabat si ba lélé là, n'a pas baraté. Mais faire au moins dans texte là, c'est un peu différent. Dans ba texte na bango. Lelo faire ego là dans le roi ready. Ready très là ba texte ko kanaté. Oyi koto bomengo kala. Oyi koto ayembi okito bolingo koto aye ayeli batu borfele belo wa feri oyo wa carte rose so yi carte rose ki ba chaye ma la carte rose et tikali ko kokanate na ma meilleure chemise. C'est ça valeur et artiste, c'est ça grandeur et artiste. Donc c'est pour vous dire que l'artiste Lelo, c'est l'artiste le plus réfléchir dans l'artiste à Congo. Tous on a si quoi on a affaire festigola. Lobby n'est pas qui mine le mot na lobby le mot est très capital. Comment Mouto a zo boma bato, ça bomi bato déjà dans stade naé. Aye ko senga bino lisusu. Bosu bo pesi 2 jours. C'est que wana le wa bomba ki to le be na lingala bozongi c'est 2 jours pour attirer maintenant ba to tchango na français. Positionnez-moi bien. Na conseil ndeko na biso fali bino moko boleka bo publier 11 personnes. Mais celui to landeli bo mona ke batu ba kufa plus de 11. Déjà, premier concert, il a fallu bomber qui sont déjà plus de 11 personnes. Au Bakendaki. Mais quand c'est un 2 jours, et ça pour avoir un combien? C'est que bon, 11 zagi mouké. Bon, il faut passer 2 jours pour avoir 50 personnes pour ça la bien. Si on mouton a ligné bon ma bate belé, après si biso déjà avant goût nango, on a un bel bango 207. Biso tout le que 207 ba ben un esprit de mort. C'est que déjà on a annoncé déjà esprit de mort aux ana ba concert nanga. Déjà tout le milieu belé que concert on a la stade les 10 dans les 11 ba kufa na bango. Sur artiste de la faire banda bandi carrière na ye na ba concert na tika ko boma mutute. Mais boye ko teleme la festival la ndenge nini. Faire ego la bêtise concert na stade de Martyrs. Bate belé na kati full. Tout le monde a un policier, un boss, un moussala, un boss, un boss, un boss. Mais atali bata koufate. Talaka bakenda plus le robate na ba fourmi. Et là comme mon côté a koufa, mutu mon côté a koufa na concert ya faire ego là. Pasteur Moïse Mbie akangami na faire. Bakutani ba sololi. Aye Robert concert atali bata koufate na concert à pasteur Moïse Mbie. Cela veut dire faire un goal dans la makila ko boma batute. Mais concert a fallu. Il avait des morts. Akangami na pasteur Mike Lambai pio batu musu ba kufi lisusu.
bopekisa nde bango donc Moïse Mike Kalambai na fali conseil populaire na kati ya Kinshasa tomona bango lisu te po bango nde bazobomisa bato mais faire ete yango tosenga na ministre na biso vraiment fongola festigola po Gaulois batelaka moninga na ye Gaulois yebi kobomba biloko ya bagaulois yebi koprotéger Gaulois yebi kobatela téléphone ya Gaulois. Tous les concerts ebetamaka na stade oyo après concert okoyoka bato na Victor baleli babotolaki biso batelefone ntango bauti concert babotolaki biso boye mais concert affaire ebetama totikala koyoka teke no oyo babotolaki bato biloko na nzela jamais toyoka yango te donc ça veut dire ezalaka baresponsable bato baza mature nde bayaka baconcert affaire mais baconcert ya bafali ezalaka bato baza baimmature ndenge moko ye moko akangamaka entouré na bajournaliste bamesana kofinga koloba n'importe quoi ndenge moko mpe okomona bafanatike oyo bayaka baconcert na ye baimmature bashege donc tu comprends que lelo na Congo le seul artiste doit être protégé d'affaires pendant le festival là d'abord même na prix festival là c'est à $3 pour quota mais je sais déjà que il y a beaucoup de personnes qui quota pourquoi batango mbongo mo likolo Congo to la sur ba foire internationale ekufa nango place au bana ba ko s'organiser li souté ba seli biso festival là place ba parents ba ko mema bana ba sakana ba jeux ali ba jeux concours ko salema wana ba poème bana ba ko se retrouver de ça veut dire c'est quelque chose oyo na gouvernement na biso population il faut to tchango maboko pour ezoteka culture ya mboka na biso libanda na zui bapele outi partout bato bazolela pourquoi bakati yango Dieu merci notre ministre akati te mais alobi bapousse sa date pour renforcer sécurité donc soki bapoussi c'est juste pour la sécurité ya bato baroya suis dans lesquels pour confirmer là-bas na Congo que festival là ezali ekozala ekosalema ekoklongwate toko sepela badongola mi surtout o balinga culture mboka te bazobeta maboko babeti maboko basepeli tokokani biso tout tokokani na bino te bino nde bo échouer pour festival là ekozala. Merci na bato tout balandi biso, merci na Hervé Bosita Pen derrière la caméra tokutani mbala ya sima. Allez, ciao.